ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masendoki. Mon perso, Osatiro et la Takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabamana modèle, la modèle, Tina Pamia Ibe. Masiandoki, Enakoma Kobanga, oh. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwamina site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nanga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olinyo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pe sa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tiope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Andimi kosala mo ya pas de problème. Merci Naye. Moko na biso wana andimi kozwa charge wana na tanda tozwa. Andimi kosala mo ya pas de problème. Merci Naye. Moko na biso wana andimi kozwa charge wana na tanda tozwa ba solution. Oui, je sais qu'elle a évité une cité comme on a mais merci. Merci Naoyo. Ça évite parce qu'elle fait. Alors que moi comme on est que jouer pe mingi et pas Naye. Alors que moi quoi ça là qui fait même on est la canista qui elle qui wana donc merci beaucoup. Et l'autre partie c'est comédien. Peut-être les dimanches on va confirmer dans nos groupes.
appel ekosalama mpona rassemblement na biso nyonso tosolola parce que moko kati na biso awuti kotika biso. La famille biologique prime bakolo mutu bango wana biso toyo na deuxième de bandeko na ya mosala kasi osengi na biso mpe tosolola so toyeba lolenge nini tokohonore ndeko na biso. C'est pas parce que seulement akufi même ntango azalaki en vie soki tokutani toyebaka nde tosunganaka wana eza makambo na biso. Voilà un peu tokoki koloba yango wana tolingi toloba boye mpona koevite les ondits topesa quand même version en famille oyo epesi biso yango wana ya crise ya tension azalaki ye moko. Les gens vont se demander boye azalaki ndeni mutu c'est ce que la famille nous a dit azalaki ye moko nasali crise ya tension. Nous savons que Richard mpona bato mingi il est mort mais pour nous Richard n'est pas mort car il restera éternel à travers ses œuvres. Message à makasi oto ekopesa yango wana sika biso to se rendre na morgue mpona tosilisa makambo nyonso esengai kuna na koambome esila pour les samedis. On va voir les samedis avec l'autorisation de la famille tolongola zoto tomemango na morgue ya 50 pe topesa rapport na pokwa boyebi tozala na bassociation tozala na balisanga na biso bankumu bakulutu na biso mpe bazali tokopesa bango rapport ya makambo nyonso eleki mpe bango mpe bakopesa mayele na bango etanke bokulaka bakolo ndenge kani tokosala torepete matanga ezala d'abord ya famille biologique bango nde bakolo. Comment on doit Fils Fashion. Ah, merci beaucoup, madame. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Et ça, alors, on a la scène, on a la deuxième fois, Fils Fashion. Yango quand même na monya ngesenga bien makasi ko tala ka tantini nisa la faute non le passe la commission est bien makasi. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et na tous les vidéos bana na scène na bino luka Fils Fashion était ka luka qualité là qui sont na bino musique bana na Europe. Dans la toute tanti mona ça la piscine on a commenté à pour na bana blonde ça personne adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez bien accepté le bouton marquage. Ma chérie, on a pour aider. Vous avez été dans la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bourse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac
ya den oyo mama Irene asimbi ezali juste mpo na koyebisa bamama mwa fraîcheur na monoko bana kini balobi deodorant ya monoko o deo ya monoko bongo te Fist Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yango wana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso bamayaka ya kitoko yango oyo balobi ya qualité ya propre o bamayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de